Bonsoir bande konanga, j'espère que vous amalam skanyes tu bozali. Ngapi naza malamu, merci vraiment merci. Ya mingi na fidélité na bino, na temps na bino. Bo pretaka kolanda ba podcast nanga, vraiment, je vous apprécie. Et moi aussi je fais un effort de ma part, yako ata na style nanga nanga ya communication, mais yako apportaka bino quand même ba podcast ezali na substance, wete. Ya liboso avant tokota na masolo na biso lelo kisera masolo na biso na mome kolongwa na masolo ba politics et tout, mais tobandi na wana moke na ngeka napesa ya ngai point de vue na ebandeli mpona ma rencontre ou bien ndenge bazokobenga yango réconciliation entre Joseph Kabila and Moses Katumbi and the Martin Fayulu and so forth. Well, j'ai pris quelques jours à côté, là, tous les deux côtés, les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. La position de Mamoulou Bezali, je ne suis pas impressionnée. Why? Pour Nanga, c'est un non-événement. I mean, you know, c'est deux frères de la même maison. Finalement, bah décider bah tiens bah différence dans mon côté, bah qui est yambana, so it's no big deal to me. You know, I mean. Les démocrates, les socialistes, les Botaki UDPS, de là nous avons AFTEL, PPRD, FCC, LCD, UNC, all those people. C'est la main gauche, Boibi déjà position Mamoulouba. So, you know, pour Nangazaka Kabatu, il y a même famille qui avait des petites différences et bah, finalement, Kumeka Kokutana, so it's no big deal. I mean, en tant qu'une Congolaise zéroise, it's no big deal to me. Et so, le Benangelo Kota, mon côté, ceux même nana qui sont musique un peu, you know, il y a les gens qui sont pro Tshisekedi, qui glorifient Tshisekedi, na relation na ye renouvelée avec Israël. Mais n'est-ce pas que Moses Katumbi is a Jew? Bon, les faux juifs, faux juifs, parce que les vrais Israélites, en fait, se trouvent en Afrique, biso dans la race noire. Mais bon, les Kambouté, totikela ba descendant ya nyoka, ba réclamer ki juif na bango ti mukolo bango moko bakosilisa na likambo na bango ata Yesu na Bible abengaka bango banani. Vous vous dites que vous êtes le synagogue, mais vous êtes le synagogue de Satan. Yesu pa alobelaka bango ti, alobelaka bango ti synagogue ya Satana. Mais bon, you know, les vrais bana na Nzambe totalaka ba imposteur oyo ya ba juif oyo baya komi welisa likambo bizali na bango ne reflète même pas le caractère ya elle dans l'Ancien Testament. Israël otoyebi oyo baza la base ya kobomisisa ba chef d'État, ko instigate ba guerre, ko take advantage ya ba peuple mususu, botala na Angola, you know. Israël oyo lokuta bazaki koteka ba ammunition kuna na Angola po na guerre continuera kuna, n'est-ce pas? Apparemment quand Israël oyo basalaka mabe na bamboka bato mususu bakonsultaka LT. La babosa na kama solo babetelaka biso ke bazalaka ba victime na Egypte. Et que babimaka, elle la prometaka bango leur terre à eux. Je n'ai jamais compris. Position Israël bazalaka nango ya kobomisisa les autres peuples, right? J'ai cru que elle alobelaka bango na ba commandement ke bobo mate. Mais Israël oyo banani ba contrôlaka système banque mondiale. Kaka bango ba faux juif oyo. Boete banani basimbi to bakaka politics ya mokili oyo. Ezaka bango groupe ya bato tomonaka to bakontrolaka mokili oyo. Baza merap ya ba Israélite to lokuta oyo, n'est-ce pas? Wana baza na référence biblique te. Là ils sont parce que quand ils font ce qu'ils sont en train de faire, même kolinga ko imposer sur globalisation. Na ebite bazwaka mpe wana venant du Saint-Esprit ezali ko align avec la volonté de elle, ou bien c'est une vision satanique. Israël oyo, c'est quoi leur position? Bazalaka na ngambu ya elle, to bazalaka na ngambu ya Satan. Na ebite, mais heureusement, Jésus-Christ qui on reconnaît un arbre par ses fruits. George Soros, qui a financé makambo salam na Est Congo, est lié na Moses Katumbi, right? George Soros, baby c'est un américain d'origine hungarienne, mais bango na bangwana kaka, ba européen de l'Est la batona ba Hangora, you know,
ba faux juif oyo, y compris ba grec oyo, ba nzala oyo, ba, you know, baza kaka bongo lokola mpe pakayina. Bango balobako baza peuple de Dieu, bango nde ba vrai juif. Mais partout dans le monde, bato oyo bakende, et puis ceux qui baké quelque part, ba se déguiser, ba s'adapter na nationalité mboka nesika bakei, et puis ba bandi ko sala trouble, n'est-ce pas? Non, c'est que tout la kabizele na bango malamu. Rien à voir avec ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Po bango balobaki ke elle amemaka bango na terre promise o bango balobi Israël oyo. Siko bango fanda kuna tranquillité pona nini. Okukuta Israël a ses mains dans toutes les affaires du monde. Même makambozo salam aujourd'hui entre Russia na Ukraine, Israël azanakati. Ba Palestinien bakufaka mikolo nyonso Israël bazalaka nakati. Guerre est réclamé des millions de personnes na kati ya Congo kuna na région ezala na Angola, Israël oyo a ses mains là-dedans. Na bakate Israël esalaka bango mokusa. Net Moses Katumbi alingo kendo fanda kuna te na Tel Aviv, alingo ke fanda kuna te pona nini? Si bakundi tata na yekuna. Yazali juif ndenge balobaka na biso. Tel Aviv esali mokusa, esali digi na nzoto. Ngana lobi boy. Bango mindele balobaki Satan azalaka mutu moindo. Ngai pe nazana nga na ko contredire na nga pe lisusu ba argument ndenge wana te j'accepte. Mais botika kasi Afrique na ki Satan na biso, il faut nous laisser tranquille. Ela ko ngai na comprenaka poso yo te ba faux juif oyo. Tondimi ke na Afrique biso nde bana ya Satan, tondimi ango, laissez-nous tranquille. Biso ba africain tokendo kota makambu ya Israël wana te. Tolota kata yango te. Même les chrétiens congolais là ba dérange ka Yesu butu moi. Fantasme un chrétien congolais c'est d'aller dans le paradis quelque part, mais ba calcula ka Israël ote. Tu calcula ka bango te. Mais bango ba calcula ka biso. Elo ko ngai na comprendre ka te. Balobi na biso Afrique ezali sika ya moindo. Afrique balobio makamuto mabeza kaka Afrique te, mais eloko na comprendre ka te siko ba fo Israël oyo obsession na bango na Afrika ezalaka nini. Moses Katumbi tato abotio auti kuna otiki Tel Aviv na nani, otiki lango nani po biso to calcula ka Tel Aviv te. Tolo eza raro ka Kongola lali azolota akende na Israël oyo. Eza très rare. Congolais kuto bazaka na mitema dugu il faut pas se déplacer balota ka Paris, baloti Londres, balota ka Belgium, Tina Turquie Congolais zokolota Istanbul. Mais Congolais lota ka Tel Aviv te. D'abord Congolais a peureux. Lokito ebetaka kuna chaque autre jour entre vous et les Palestiniens. Qui est ce Congolais ko linga ya kuna na Tel Aviv? Toke na matana babiso ezeka bapanzana kana ba Palestiniens kuna chaque autre jour. Tika biso to fanda to lia funshima na biso na matembele na biso calme. Congolais kalikila kateka kendo ko kufa liwa ebi mutu na makolo te. To fandi na Congo na biso na ba pasi na biso na makambo na biso, nous aimons notre beau pays le Congo. Nelo na zo comprendre Moses Katumbi. Zonga no na Tel Aviv. Okomona biso to kolando kuna te. Partout ras na yo bokendaka botelaka na ba problème. Boteli biso pop ya Jesuit kuna na Vatican. Finalement ayeko lakisa ses vraies couleurs alobi le Satan et Dieu. OK? Na lobi boy. Bino partout bokenda na Argentine kuna ba Jesuit. Boya na Amérique bokomi ba américain. Yoza obotami na Afrique omibimisi Congolais. Eza ndenge na bino. Boza lokola bozaka na mopepe molimo ya Kaina. Boza batu moko botambola katambola et puis partout bokendaka balingaka bino te. Mais bolingaka koyoka te. Oye kuna na Congo ndenge tatano ayaka pécheur. Eloko na comprendre kate. Bino boza race ya bana na Nzambe ndenge bolobi. Mais bukuna sika kule de le miel le lait. Oko fanda kuna te, eloko nyolandaka na Zaire. Okanga mele biso nini? Po Bible ndenge bino bo manipula kango elobi ke Israël wa bino kuna kule le miel. Mais bino bolinga ka le miel kuna na Tel Aviv de ka kolanda le miel ezalaka na kati ya Congo. Pona nini? Le miel ya Congo eza pona biso batu moindo. Eloba Idi Amin Africa for Africans. Omoni
bomoni bato bakotisaka biso bamilimu ya kobenganaka bato mosusu na mabele na biso eza bato ya lolenge oyo. Tango Idi Amin alamukelaka baétranger mabe, oh Idi Amin aza mutu mabe. Mais quelque part, il avait raison. L'Afrique pour les Africains. Hein? Moses Katumbi Tawani. Vraiment. Kimupayango pe. Ese umeliti. Ese umeli yuvovo stage. Welcome. Omonite. Hein? Tatana yaka mupaya. Biso toyebi na biso te koza congolais par naissance. Mwakamba wane na Congo ezalaka te. Ba congolais bayebi ki congolais par le sang. Yo sikoyo. Bazolo bakuna makila no eza ba point d'interrogation. Molingo kote makam na biso mingi. Un bel homme comme toi, et puis bala no pe étrangère. To matarpe na no to kita Katumbi wetu wa baba. Chilumbuka ina bisoko mwana mobali oyo. Okangameli biso. Ojuaka barol no akotiaka ba distraction pamba. Ba Kongola ba esprit faible. Sobe ba mona ka ondanga nini metawani. Ngai na moni mbongo lokola ezali kosala o mokusa. Kende kosunga bandeko no kuna na Tel Aviv. Ba Palestinien bazo kana mituna bino kuna na Tel Aviv. Kende kuna na notala makambu ya kuna. Partout bino bokenda ka botambula kana milimu ya ba guerre. Partout. Fo Israelita nyataka makolo batu babengana kaye kaka. Botambula kana ba guerre. Est-ce que bino réellement boza bino yo bobimaka na Égypte? C'est quoi obsession na bino na Égypte ezalaka nini? Égypte se trouve où? Selon géographie. Égypte eza Afrique, n'est-ce pas? Banani mutu bazalaki banani banyonga bakoko na yo soki tolobito landa logique na bino bakoko na biso ba africaine soko landela ka biso nini bozo landela biso nini ko bino ba juif oyo botika ka biso tranquillité pona nini heureusement Bible ezalaka très clair et le baka teke fera kendeke kotoka bino kuna na Tel Aviv bino ndeka ka boyaka vers biso bino kaka nde boyaka vers biso et puis boza problématique bino boa trop problématique. Partout bokendaka botambolaka na milimo ba problème. Et puis boko isaka ba nation wana. To bandataka na Bible. To salaka erreur to yambi Moses. Pharaoh keko kweya. Pharaoh fandaka ne calme. Titango bazu Moses bakotie na palais royal. Et puis bino partout bokendaka boko fandaka ka nyente. Bino foka bolu sala nyonso bokendo kota kaka na ki gouvernement batuana. Poni bozalaka ndenge wana. Nabi même na époque à Moses, il y avait d'autres peuples sur la terre, n'est-ce pas? Tout est dans la logique biblique. Tout est dans la zali. Poni kabino. Yongo ye Moses. Bakoke ko adopté pas mutu normal bote kaka na palais royal. Lobi alala la muki oh. Biso to yebi nzambe te yenda yebi nzambe. Ayibi mibeko na biso akia komi yango kuna bino bolobio eza ya bino. To tikela bino ango. To beta sous marche en arrière. Joseph. Aye li susu kuna na Egypte bandeko ne bateki kuna na Egypte. Aye moko aye kokotela biso susu bandeko na atikaka bana mère na ye baye kokotela biso na kati ya Egypte. Ye moko pena no Joseph amantaki li susu kaka haut officier. Boza boye pona nini? To beta marche en arrière. Abraham. Yango nga tunie sur la terre. Ba territoire zaka mi balon zambakelaka. Zambakelaka territoire ya Kanya na Egypte. Pour Abraham, même chose. Obsession ya bino yo. Na biso ezalaka nini? Boyela ka biso you guys are trouble. Ce qui te kata na logique biblique. Abraham aye alinga memisa Pharaoh chibawu. Kasi biso ki Pharaoh kende ko simba Sarah. Senengeza la ba chibawu ke ko simba mwasi ya batu. Elle a kebise ke keba ezaba kado ampozo. Touj bozala kaka ruize. Botambola na ba problème. Botambola kaka na chifunda. Dobina botambola na sakosha ba problème. Partout bokendaka. Babengana kabino boyo kakate. Boyo kakate. Vraiment na epite. Et puis bino bo monela kaka Africa. Tina yezu na bino pe kaka. O kutu bino boniyaka. En tout cas moi o eza mwanda mukole. Yesu akei kobota makuna na Bethlehem. Ba explane nyonso sali wapi kuna na ba Tel Aviv, na ba Nazareth, na ba Galilée. Metango Herode ando luka mutu na ye refuge Africa. Et komi kuna na ngomba Golgotha, eri ya ko déclarer qui sera avec le paradis, azo ko promettre ba miyibi ba kozala na paradis,
atikeli biso Ethiopian ya sungaki komemela ye kulusu tolembi bino bafo Israelito boyaka na Afrika kaka kwa kotoka koyela biso ba problem Moses Katumbi antuka kende na yo zonga na yo papa tolembi bino totala bino na Bible chaque fois boyela ka et puis bozaka reconnaissant envers nous boza ba ingrat to yambaka Abraham pona nini biso to yambaka bino nan pona nini to kata na Bible po bino bobata masima ya Bible te depuis Bible contact na biso na bino zaka pona nini po nzale kota kuna na Kanati nzala soki koti famine ko ngunda boyaka ngunda kaka na Afrique y'all give us no respect toko yamba bino malamu lobi boyeli biso problème boyela ka biso problème sur deux pas problème spirituel na problème politique toujours boyaka tout yango et puis bosala kola ba paranormal était race oyo ya ba faux juif oyo ba imposteur nga tunia Égypte bando yamba peuple mususu te Égypte yamba batu toloba donc na paraska na mokili il me semble que c'est les deux races qui existaient zalaki kaka biso ba africain na bino ba israélite oyo n'est-ce pas Égypte yamba peuple mususu te mais pour ni peuple mususu bazalaka na histoire te ko ba égyptien banyongaka bango po batu ya mayele balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Or sur la terre il n'y a pas seulement l'homme noir et l'homme du Moyen-Orient. Là, il y a la race blanche, il y a les Chinese, il y a les Native Americans. Bah, Chinois peut baser peu vieille civilisation. C'est comme bah chinois, parce que ce que total Bouddha nano, c'est une influence africaine. Mais nene ki Bouddha, bazal kana masolo te ko ba Africain ba nyonga ka bango. Ki bo umbwango yo biso to kotsa kabino yo, ngape na kota ka lisolo na doute. Oui. Mais le Congo n'a pas comprendre te. Loko la biso to nyonga kabino boyaka kaka na Afrika ko luka nini? Wuta Abraham, Abraham akoka ko kende na ejate, Loko la yazaki jana kuna na ba pays s'occuper ya Kana s'occuper na ba Persia kuna, Akoka kende s'occuper na bino ba utana no wapi? S'occuper na Ashkana jiju ba uta wapi? Kote kuna ba Romani ba Poland. Ye Abraham akoka ke kuna te, boyaka olukana nini na Afrika lo ngana ko boyala kana nini et puis ya yaki ko nzale memie na Afrique mukete ake ko kutana na Pharaoh boyaka toujours il faut bokota kaka na makambo na biso politics na kokota na koyana ba problème spirituel posa ndenge nini no joke même en Amérique balingaka bino pete ba faux juif oyo il y a des blancs extrémistes balingaka pe bino te bon, je ne prêche pas la haine, mais si tu peux totali pe bino malamu, il faut pour te revoir makambo na bino yo, il faut te revoir ango bien. Pour moi, je ne comprends pas comment kaka, il y a combien de peuples sur la terre, mais c'est le peuple au bazana base ya ko créer kaba problème partout dans le monde. No joke. Partout il y a le désordre, ce qui t'aurait tracé, Israël oyo a toujours sa main là-dedans. Bolinga kolobelango na histoire te, mais masuwa oyo bande kotoka ba Africains zo katsa bango c'est Atlantique. Appartenant à qui? Aux Juifs. C'est faux Juifs, n'est-ce pas? Mais non, wapi identité à elle na kati na bino. Bozaka tsuki mutalandel bino makam na bino mingi ambosala kaka zaka ya mabekaka. Te. Bobima na nupe kuna na Congo bobima bosi bolembisi pe bato ebi mukolo penza ya Republic na kozwa nani pouvoir kuna na Congo toko yana ba milima ba Idi Amin boko ka penza ba discours ya Idi Amin ngai mwana mwasi mtu na koloba yango Africa for Africans alobela ka ba indien baraya ba train esesila oboya ki kotonge sesila likambuni nyango depuis bayana bino kala et puis ce qui peut total bino ba faux juif bayela ka bino na bino bwaka na Congo kotongela biso loko nini ba india kutukuna na Uganda batongaka baraya ba train bino bwaka kotongela biso nini parce que na baraya ba train na este ba Belge bando ke ndotoka ba Burundi baya kuna na este baya kotongela biso siko bino ba faux israélite bino botongela biso loko nini eloko pete siko bokanga melaka biso nini bozonga na bino Moses Katumbi zonga na yo zonga na kuna na Tel Aviv tu as déjà fait ton argent salandenga Abraham azonga asalaki tango Abraham akendaka tobotolaka ebiloko te akendaka na bangombe na bameme na ye yo pe kende na bambisi na yo na bangombe na yo na mazembe na yo na biloko nos
kende nango kuna na Tel Aviv toza Congo est trop riche yo kan soko kende nango ndesel nini déjà oza wana bohiba kapeka kesila kapete donc kende nango déjà si ozwa kende nango kaka kende hein kende kuna na makamna no bosala kaka boy jamais juif akendaka na mboka ya mutafandi tranquille juif il faut kaka kota na politics ya bato il faut ka baluka ba soit basala ba coup d'état ba embrouiller yango omoni biloko nazo ninga ndako ba makambo mosusu te mais votre demi-frère oyo muto oyo ya deuxième guerre mondiale hein il était votre frère du sang hein il était d'un parent nani austrien l'autre parent juif hein? Mais pourquoi zoka mpeve ya koboma bino bozana bizaleli ya mabe boke kuna na Allemagne bobandi ko take over bobandi musala na partout bokendaka kaka ndenge on faut contrôler l'économie bobanda ko contrôler politics ya bato pona ni bozalaka boye pona nini hein c'est le moment bo se présenter dans l'histoire comme les victimes eza masolo na bino o bozalaka boumbu na Égypte une histoire fabriquée hein kaka seul moment bino ba juif bo mibimisaka ba victime yango wana ma part wana histoire moderne ya monde partout bino bokendaka même makambo esalama na Congo nde boye bino bo se comportaka partout na Congo kutu bêtise na bino bo continue pendant longtemps parce que botielaka biso ba démocrate wana na mutu ya mbetu ya nani ya Congo lokola ba démocrates na bino boza batu moko yango ba konnerie na esalamaka Mobutu azalaka na raison corrompre une relation avec Israël hein? Balubo ya esclave mental oh Mobutu avait donné le pays au Satan nayebaka te est-ce baluba banda wananga bozela na mela mwasi mo na fe no ki banere matinga bozela boyebi kozana ba individu mosusu sur la terre ko I mean il te pousse à poser la question est-ce que réellement ils sont les êtres humains ou bien sont les semi-humains hein? Il y a des individus pareils parce que l'être humain le bon Dieu a placé en lui la conscience, l'intelligence. Mais quand un être humain refuse d'être intelligent, refuse d'utiliser sa conscience, on se dit, nous avons devant nous un animal ou animal homme. Ngai na moni réponse na utikolo bandeza ndenge wana. Po mutu normal akoza la kizengi ndenge wana te. Comment mutakoza la kajingi ya mushindo au? Donc pona tolo bakemo nani acte na Mobutu asala kezaki satanique alors on doit accepter que la Bible que l'homme blanc nous a amené est la parole de Dieu. Mais en tout cas c'est triste hein? Er moko pe bo mérita kana bino pe batongo ka lokola bakabila na ba Moses Katumbi basakana ka pe na bino hein? Oui bo mérita kana bino pe bango. Mais tolo basu nini? Tolo banini? Yango koko no mutu mwindo azalaka no aye spiritualité te. Spiritualité mutu ya koko no mutu mwindo. Bako ndimango pe kuna te na Tel Aviv. Kaka yoka ndimaka ya bango pona nini? Yango bolobi nzambo asalaka mokili mobimba. Cela veut dire que ceux qui yo pas Afrika ko beta pe lisolo nzambe selon yo. Tika yango pe beta mape kuna na Tel Aviv. Hein? Kune ko beta mate pona nini? Il faut kaka yo ba beta lo lisolo nzambe kaka selon ba faux juif oyo. Why? Bosa batandenge nini? Hein? Mobutu avait raison. C'est faux Israël oyo. Na continuera kwa sabino. Israël, c'est en Afrique. Bino baluba botele makana sanzete bo sakana kana besprit ya ba faible wana. Boyebi ke boza maudit normalement. Oui, je vais vous dire pourquoi vous êtes maudit. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est notre histoire à nous, le peuple noir, que le blanc inspiré par ces faux juifs, Bancentra Moses Katumbi Oyo, Bakenda Bazoko manipulé. Elle était le dieu des hommes noirs. Teokani, Naptuna non bino baluba question simple. Na Kasai oriental, chef-lieu à Kasai oriental, bobengi nin Mbujimai. To traduire, que veut dire Mbujimai? Ntaba mai. Ntaba fanda kana mai. Ntaba bimela kana mai. Tout à la na zodiaque. Ezali ko lié na
constellation il y a Capricorn. Capricorn est sous direction de quelle planète? Saturn, Chronos. Saturn, Chronos était appelé qui? Bazalaki Kobenge L, n'est-ce pas? Il symbolise quoi-il? Le Saturn, c'est quoi? L, c'est quoi? C'est la loi, government, structure, n'est-ce pas? So, posez-vous la question. So, nous avons un peuple au cœur de l'Afrique, right? Qui ne connaît même plus l'astrologie, patati patata. Mais l'okoni n'inspira kaba koko nabino. Tango baeko s'installer kotona bakendo komi benga mbujimai. Why? Tellement vous êtes déjà loin de votre propre spiritualité. Tango bazo sakana nabino. Yango lelo vous êtes réduit bokomi ba wewa. Vous savez, hein? Bible on a botanga ngunde bienté. Chaque fois que le peuple a abandonné, donc je parle du peuple de El, donc Israël. Chaque fois qu'Israël a abandonné El, est allé faire l'alliance avec Baal, Nabananaye, malheur et landa Israël. Bon, moni pourquoi vous êtes en train de souffrir, ndenge bo souffrir. Bozui, raso yo ya ba moabito yo, ba glorifier ya Baal yo, ba manipula masolo, ba ye ba kosibino, ba force bino, même kuna na mbujimai. Hein? Toute l'histoire. Okokuta baluba bakotaka na korosi christianisme, qui franc-maçonnerie, ba margari, n'est-ce pas? Bo sala alliance na ba secte venant de la race étrangère. Bo été un peuple perdu. Yango wana soki totali même spirituellement, vous êtes sous une malédiction karmique ndenge bozalaka wana. Yango bozana ba mbrouillement mental. Yango ba raisonnement na bino ezalaka normal te. Po batata na bino bakotaka na ba occultisme. Basalaka ba alliance qui était contre même mibeko ya elle. Bongo beta tolo. Tozabada ban peuple de elle. Nous sommes des juifs. Nous sommes des juifs. Sikoyo elle alobaka nini. Vous n'aurez plus d'autres dieux devant moi. Alobaka ngoto alobaka ngote. Toke nanamka na logique biblique, n'est-ce pas? Elle alobaka ngoto alobaka ngote. Alobaki yango, n'est-ce pas? Sikotango bino. Bozu kutu donc une ville ko qui ba koko na bino kutu ba peyaka hommage ba tikel bino po boye baka que bozali un peuple sous gouvernance ya elle bo abandona ye bo kota na babiloko na bino nezo ko mvute bino mitu ale bo ko yebisa batu Israël o lokuta oyo basa peuple de Dieu mais ye Yesu Messi o bango balinga kondima te abengaka bango synagogue de Satana botanga kango te. Il s'adressa à qui? Na batuloko ba Moses Katumbi ote, ba faux juif foyo, ba kenda ki wana lobi vous vous appelez les juifs, mais vous êtes synagogue ya Satan. Yezo lo baka ngote? Sikoy. Yo molubo la tali kambwango lokola, il faut tout ça l'alliance. Bino boye baka teke Israël est infiltré. Boye baka ngoto boye baka ngote. Te bino moko kaka même quand Israël est arrivé na terre promise. Israël a été envahi par les armées venant du nord, de gauche, droite. Boye biangoto, boye biangote. Botanga ango na Bible, non? So bote hell bokanisa kendenge bofandi wana, bozana ba infiltré parmi vous. Yango wana ba descendant ba infiltré wana, ba telemi bazoko kosa bino mentalement. Ale bozoko embrassa ka bazoko la ba Moses Katumbi, botikeli mboka na bino, atoka na ye, akoma na riche. Cousin na George Soros azali ko financer ba guerre na este bande kono bazo kufa lokola bambua au tout ton nom ya Israël bakolo bela bino na langue nini 12 tribus d'Israël se trouvent na Afrika na zolo bango na langue nini ko bakwetu ba yaya bakrane na bino balubo eza na ba mabanga na kati anyi bakrane eza na peser nini bo mitu makasi boza mitu makasi na nga na mona ba individu modèle oyo te. Comment moutou normal nzamba sali il y a l'espace entre ton cerveau et ta crâne. Espace monene ndenge wana. Bazokoloba, vous n'osez même pas de réfléchir. Ma benabino, vous n'osez même pas de réfléchir. Parce que vous êtes très arrogant, tellement mundela ça manipulé qui bino ça linga bino, mais vous êtes sous une malédiction karmique ce qui boye bakate. Au moins ni kaba alliance bino bosala kana badach. Un peuple donc perdu.
tala na ba Loloabourg kuna la ville ya donc le bourg là ya ba belge c'est pas na ba belge na ba allemand ba dungo na bango ti na ba na kanaji jo bango na bango sont les gens de même race hein ba yaka wana na Kasai ba lakisi bino kindokyo na bango ba apprenaka pe bino ba homosexualité oui les Kasaïens se sont engagés dans beaucoup des activités qu'elle avait défendues hein yangwana bozandenge bozana batumoko yelele likolo mitou esalaka malamu te alors pour embrouiller les gens chaque famille il y a un pasteur si seulement le pasteur était lui-même réellement librement en train de réellement appeler elle mais je pense bien qu'un pasteur qui porte le sang ya batuana azana ni moko suba ba mvutuma ne karmique moko boye wuta ba koko ne bakende ko simba kindoki na bango ya ba rose christian obitana ngelo biloko nya koteya bato ao ye moko asami pese délivrance pa koteya bato hein bosibo mi délivrer na balien karmique na bino na bundoki na bakoko na bino bakendo sana na ba allemand na ba belge kuna bosibo bolongoli yango ba ko déranger ka bato pamba hein bongo soko tangi komba Jésus nde rendre yo nani hein bon bazalaki ne kuna na synagogue si bazalaki dans sa présence pour zela na décortiquer bien tant yezo zolo bake vous appelez nani les juifs mais vous êtes la synagogue de Satan alors s'adresser na bango cela veut dire que baza wapi bazaki musika na ye si bazalaki na dans sa présence ya le bible ko na zalaki na kata synagogue te synagogue est un endroit de prière boete donc tout la sko makambu Yesu mwana na Nzambe est là dans l'endroit de prière bandi ya batoyo bazoko mi benga ba juif était aussi là na kata synagogue mabeleli bango ke bozali bande ya ba sataniste n'est-ce pas je suis en train de dire ce n'est pas parce que pasteur a telemi na bible na ya zoko te na kata synagogue it means nothing okotelemana ba telema écoute dans la présence de Jésus yo leki bango na eloko nini vos pasteurs écoute bakendaka dans des églises là où Jésus même est absent sikoyo baninga kutu bazaki na présence na ye abeleli e bongo bo bakendaka esika yezo zalaka te poni boningi kosakana na bato na modele oyo bozela ngai nafungola bo bamama masanga te ye Yesu premier miracle ezalaki ko ya masanga soka monaki yango mabe frakasala miracle mosusu ti eli abanda obima na bamoto abimaka na bangomba Yesu ya moni a travaillé na mai botika ngai na mela nya aucun mal en ça fala kendo bima na ngomba ti na bima pe na bamoto Yesu atikala ko bima na moto atamuki ete ya bima kana ba mai atambola kana ba mai kaka na ba mai bozana mai kuna tala mai tenta na Congo asa bima tana atana mai njila bima kuna nous avons une nation libérée moeto libéré mboka ezate po bande ya bato moko baza donc ba descendant ya bato bakenda osala ba alliance na ba européen de l'est là ba oteso ba mbuyima na mboka comme je dis toko zoka milima ba Idi Amin je vous dis nzela ba mema biso boko situka penza toko banda to lali to lamuki to comme na ba langage moko extrême awa bato na bato bazonga bisika bauta oui après tout Nzambe pa kabola ka peuple na peuple pesa ka bango esika na bango Moses Katumbi kende no na Tel Aviv biso tozaka gentil kende na biloko no tosozo ki kende na ngo to na ngo petit kende na ngo po ekosila pete kende na ngo yango na bien tata na yo sezaki pe na ba cousin na ba frère n'est-ce pas donc babota makuna soki pe na Athens Greece kuna boete naso comprendre yote est-ce que biso tokendaka kuna na Greece tokende konganza na politics ya Greece non tofandi na biso na Congo what the hell yo ningika okotsa zolo na makambo na biso yongo yoko fanda ka nyeto sala commerce no calme olingi okota kota mingi na ba makambo na biso politics why ya de Congolais kuna na Greece no mais est-ce que tokota kana makambo na bino ya ba politics d'abord bozaka na ba raciste non et pas ya tata no kuna na Greece bolingaka biso te parce que l'opposition na biso za moindo kuna na Tel Aviv kuna bolingaka biso te alors amour ango na yo na biso qui ne connaît pas que quand un fond juif s'approche de toi c'est parce qu'il voit un intérêt en toi bino bolingaka biso te normalement toyebi yango ba raciste
siko bolingo lokuta yo lakisaka biso ezalaka ya nini? De toute façon ko bate ko bali mwasi noir obala mwasi batuti wana etali biso te nga naza nanga congolaise bamabala noir etali biso te obali no peka étranger obali ndeko na ngai te. So that matter to me. The way I see it, yo étranger obala pe étranger tata no étranger okozo na yo na mwasi na yo ale bozongi bisika boutaki, you know, soko kotike kuna na Bujumbura etali biso te nga lobia. Bandeko na yo kuna na Athens balingaka biso te. Congolais ni naza na kati ya politics ya Athens kuna. Congolais ni peut être permis de devenir multimillionnaire na kati ya Greece et puis influençaka politics ya Greece. Since when? But why you think it's okay pona yoya na Africa or do the same thing in Africa? Nazo condamné yo mingi te buzo bezali ya biso. Buzo bezali ya bato bazaka na ba réflexion lokola bato batelemaka na sanzete. Nde bato bapesi yo mpeve wana. Na tuni question comme ko pesanga na bandikanda na baner mbala moko. Ce que totali kuna na Athens, Greece. Ya combien des hommes noirs au bazaba multimillionnaires à tel point que azali ko influencer politique ya Greece. Baza combien? Hein? Quel est cet homme noir là na kati ya Greece qui peut même osa kolinga comme président na kati ya Greece? Hein? Kombone nani? Hein? So what the hell yozo kanisake yo parce que botami na Africa okoko ya obanda ko nganza biso tandis que ton cousin George Soros a financé ba guerre et bomisi batu moindo. Right? Mais toi tu es permis à kokenda kozongi ofandi na yo tongi, tu es là à l'aise. Fanda calme, olingi pe ko fanda calme te. So, tu es raciste, Moses Katumbi. You think que tu peux te comporter comme ça parce que tu penses que tu es plus mieux que nous, la race noire. Parce que si tu nous respectais, on va qu'on respecter kozana mabele abatu. Na tunyo question ya réciprocité. Kuna nesika tatano ya uta. Ya combien des Africains ont yo bazu privilège ko accumuler richesse comme toi tu l'as fait na Africa? Et que bazali ko influencer politics ya mboke sika tatano ya uti. How many? Na bon se su question nga malamu. Tatano est enterré où? Na Tel Aviv, n'est-ce pas? Kuna na Israël. Boete Israël a lokuta. Ok, total kuna na Israël. Ya combien des Africains yo bazali ba multimillionnaires en train d'influencer politics ya Israël? Baza combien? Last time my memory serves. La dernière fois, mémoire nangue se rappelait, bino kuna bobandeki ko benga na le falasha, n'est-ce pas? Bo rendre kutu basi falasha mususu stérile. Pour na bas se multiplier, n'est-ce pas? Le noir qui habite là-bas en Israël, et puis il mérite votre état bongo parce que baza inconscient, mais ça ne m'empêche que zo like se mutemo na bino. Votre état comme le deuxième citoyen kuna na Israël. Boete. So why, I mean, I'm trying to understand why you feel que tant yo ye na Africa, tu as été permis à comme Moses Katumbi, tu as accumulé all this wealth, that it's okay okota na politics na biso, tandis que pays no d'origine, et joue un rôle, ya comme maintenir biso tout le temps na katia ba souffrance. Peuple no d'origine, bazalaki na ba masua, ba propriétaire ba masua, oye kapta ban centre na biso batu muindo, ba katsa na bango se Atlantique ba kendo teka bango na kiboumbo. Voilà ton père qui est venu librement from Greece. Ayena secteur en Congo-Zambia. Right? Toi tu es né, tu as été fourni une opportunité que tu n'allais jamais obtenir sur côté kalaki kuna na Greece to botamaki kuna. But let me ask you. Bande kono ba Israélite. Ba pesa kalom noir le même opportunité que toi on t'a donné? Non. So what the hell also continue ko kanisa que you can keep ko continue ko kota na politics na biso parce que ta peau est un peu plus blanche que nous. Bande konanga il est tanto bande ko tele mabat lokola ba Moses Katumbi ne peut pas être permis. Yako koma kana niveau moko boy akanisa tsoki penanga nini. Non, tu n'es pas la race de Dieu. Tu es des descendants de faux blancs oba kosa batwa, you are not Jew. Ozolanda, ceux qui t'ont bande ko tala banane bazaba Israelites. Alors moi qui te parle naem nazali Israelites parce que tribu ya Juda eza partout na secteur ya Central Africa. Esika bakoko na ngai ba uta. Tokani siko yope like sika bakoko no ba uta to mona tribu na Israel eza wana.
tozolanda si bandeko na yo après deuxième guerre mondiale balingai bakende kosinstale na uganda bobungaka nzela ya palestine mponi kosakana na bato boye ko bokende na yo oui bino mpe bacongolais bofungola miso bokola bokoma na bapropre identité na bino non bino kuna na grèce bokokoma na niveau moses katumbi akomi nango ata okomaki nango kobanda nano kofungola mbangano wapi mpo obandaka mpe kolela ko baboyi okota na grèce baboyi passeport na yo batie o 3e penalty batie o 2e penalty olingo obanda ngo wapi nakekuta na bino mosika bozoyeba princess Diana n'est-ce pas copain na ye Dodi Fayette papa na ye un arabe égyptien right not that I feel sorry for the men po bango nyonso naka balinga pe biso te mais to défendre moi mokie. He's a billionaire na kati Angleterre. Pendant longtemps, Angleterre bande ko boya kutu ko pesa ye citoyenneté anglaise. The color of his skin, race na ye played a role. Teokani, a billionaire, propriétaire ya chaîne ya Botello Ritz-Carlton Hotels, right? So, ba genre ya ba immigrant que tout le monde aime avoir. Ba boya ka ko pesa tatawana citoyenneté because they did not want un étranger. Comme un privilège comme un citoyen anglais, surtout un étranger si puissant comme était le papa de Dodi Fayette. Toyokani, so bo meditate na loko wana. Pa me bino e bozoko permettre batuo yo ezala bandi bwango tang bayaka na Congo akosala mbongo na ye titi ale bo bandi ko kumisaka loko la nzambe na bino. I'm telling you, même kuna na Libanon il y a combien de noirs kobo lokola yo nangai baza ba multi-billionnaire kuna na Libanon baza combien et puis non seulement azwa po das ba pese passeport ya Libanon et puis abandaka ko influencer leur politique baza ko compter combien liwa ya Laurent Libanese men est lié na liwa ya Laurent n'est-ce pas ok Total na Libanon kuna yo mutu mwindo zala liye ko bomaki mokonzi na bango total how that's gonna work out for you na bande kono nyonstu toke kutususu musika masola tipo na bazanzibar banani mutu bazalaka la base ya marchana koteka kabaumbu le bandibu right what the hell is wrong with you all qu'est-ce qui ne va pas avec vos têtes qu'est-ce qui ne va pas avec yanga bo moni zamba permetaka pe barasi mususu baya basala ka bino makamba sala ka ona po bino moko nan bosaka maele te c'est quoi avec vous bokenda kana mboka ba mindele il faut se prouver même pas ba pesa ta mukanda mais vous laissez mundele moko raté parce que mi bengi katumbi aya nyonga kabino na mboka na ye yo kongolo ngoko autorité wana come on man come on. On nous avait imposé premier métier Kengowa Dondo. Toujours racisme joue Carole. Pourquoi on imposait à Mobutu de garder Kengowa Dondo? Pourquoi est-ce que la Banque mondiale était plus à l'aise à travailler Kengowa Dondo? Parce que Moutoumindo quoi, tu ne sais pas faire les calculs? Mais les couleurs ya poso. Tosolanda, of course. Beaucoup de colonie. Allez, groupe moko baba luba moko boye descenda ya batata na bango ba Rose Croix ba mbato ba Marcari super bloko nini ba kota na ba secte venant s'occuper d'ailleurs ba telemi ba sakabino chilo ba mboka akeko tsenga alliance avec Israël tala botala Israël ndenge bomona ka Burkina Faso tokani chilo mbako signer ba alliance na ndenga lingi it means nothing to us kaka sur ce plan là. Mais par contre, ce que zali que to somba ka minduki, oui bazaka na minduki ebele. Ce que zali pona politics ya ndengwana, ok. Mais zala teko la kisi kamemi biso vers Dieu, du n'importe quoi. Boy baka position na binot. Kaka bino, oh Jésus-Christ est le chemin qui nous amène vers Dieu. Sambela Jésus-Christ. Boboyaka makambu ya ba catholique kendo sala ka ba sakola ya mawa pona nini. Oh, parce que mutu yemo kwa kokende vers Nzambe, Jésus est son chemin. Mais pour Namboka na yo, là, c'est le Chilombo qui doit amener le pays vers Israël pour Nzamba reconnaître bino. Bozala ba kaka na ba mitu na bino ba to botele makana ba sa banzete oyo. Bo lokama na ndenga moko ya ba 120 degrés. Bo normal était? Soit vous croyez que Jésus était venu vous donner cette indépendance là, ou bien alors cette histoire là n'est pas vraie. Comment yozo kwa kolo bana batu que Jésus-Christ a pêché au pouvoir au kokende pa Nzambe directement
mais na makambo ya sécurité no mboka bozali kotala bakende vers et comment mana verset nini oh la Bible dit que celui qui fait la paix avec Israël sera béni, celui qui maudit Israël excuse me bamboka nyonso enyongaka motu moyindo lelo baosuka wapi lelo bango kuna bazalaka pe bana kimia te baeropango mindele yango bino bokumisaka bazalaka en réalité bazalaka pe na kimia te bayaka bazwaka Amerika wati grande puissance lelo bazaka kana likolo équation mentale mindela ba 1% ba riche bango na bakomi kokima bakomi kolukaka ba deuxième passeport bakende na Portugal bakende ba pays africain boete siko bakimela keloko nini parce que bino bolobi ke c'est lui qui bénit Israël mais bango banyonga bakokono kokono atangisa makila mundela ngo tango ya komi super power mundela zalaka ero aza na kimia bazo balandaka kaka bino pona nini boko comprendre kaka te bango nde baza na ba malédiction na bango elandaka bango pona nyonso bango basalaka bino mais bino ulie botia like na bino pa nzambe na bino boluka kotonga mboka na bino bozo continue ka kolandaka race ya bato wana modi parce que bango pe bamodisaka bino basala bino boye bobwaka déjà lokola bozokende konégocier na bato moko efalaki bo abandonner bango comme ça bozo kopartage mwa mababe wana ensemble kasi libaba mundele ezaka partager avec l'homme noir te na chinois kutaleki bino na mayele chinois akomprenaka ke mundele aza na mababe na ye chinois atambolaka na mundele toujours na ekenge yo mutu mwindo ayambaka mundele lokola soki mpo moni sauveur na yo ale ulie mundele akufa na bamalédiction na ye ozoko prolonger punition na ye mpo bolingo eleki yo ale yo mpo komi kopartage mwa souffrance wana tellement il est roi yango mindele yango ntango bofungwelaka bango maboko balingaka bino George Soros aza de quelle race au cousin ya Moses Katumbi là et puis il est lié na Moses Katumbi oui na biblia bokanisi ke Moses Katumbi akoki bimisaka mbongo ne kaka boye a finance the guerre and of course il y a les sponsors derrière lui mais George Soros aza race nini mundeleti il s'en fout de vous un blanc démocrate oyo asalaka kaka ba désordre dans le monde et puis ce qui supposons bino bokumisaka ba israélite oyo bino baluba botelemaka na sanze te supposons vie esalaka ki obotamaka kuna na este ya Congo tu étais muswahili et que yo pe lisheto ane ye pepi yo olinga kosepela na masolo ya George Soros na ba Moses Katumbi oyo lokola ezosala makuna tellement ozali esclave mental tu refuses ya comprendre qui est ton ennemi nde bokomisi bango race ya nzambe ndenga na lobaka Moses Katumbi tala salanga plaisir kokende yo moko te zwana baluba kende na bango oui c'est le loko malamu penza na moni po zosala na bandeko na yo ezali ndenge bozo benga na baluba kuna na mbujima wana quand même bosala bien tant bako se retrouvaka dépaysé partout bako akozwa conscience après kotona quand même bosala malamu menga na moni po suki sango bien po bango kutu basepelaka na masolo na yo wana tia bango na masuwa papa mema bango na Tel Aviv mema bango na Terre Sainte bakende na yo na bango bokendo zela Yesu kuna na Terre Sainte akoyela kuna te bongo yakoyela na Congo Yesu akoyela na bongo onganzamelaka nini na Congo po kuna bayebisi biso Yesu akoya bientôt ma akoya bientôt akoya na Congo takende ko akoyela kuna na Tel Aviv te sobe na Bethlehem zwa balubo batelemaka na sanzete na yo moto na bangombe na yo sala lokola Abraham zwa bangombe na bameme na yo na Lot na Sara na yo ale siko bakisa na baluba wana kende na bango na Tel Aviv bokendo zela Yesu Poutine kuto asia bandi déjà Armageddon ça tombe bien asia bandi Armageddon to mona ba pasteur bazoko te biso le signe de fin de temps et apocalypse lobaki na moni kuto tombe malamu lokola apocalypse lobaki ke Poutine soka bandi ba guerre kuna na Ukraine nde Yesu alingia ya ça tombe très bien zwa bandeko na yo mutu na mwasi na yo na bana bokendo zela Yesu pendant que vous êtes là bopesa la biso Yesu mbote bopesa la biso mbote soka na posa na biso batu mwindo aya na Afrique bongo biso ndondo ke toza combien poto ndo lande kuna na Tel Aviv bwana espace ko yamba biso kuna donc Yesu moko biso kaza na posa na biso ko akuluka biso na Afrique voilà alobaki les miens m'ont rejeté OK ye moko ko yeba banani ba les miens wano ba rejeta ye akwa akuluka biso soka na tina na biso mais bosala nga plaisir bokende nanu kuna na Tel Aviv bokende na ba luba na ba telemaka na sanzete bokende na bango ben conscient ben esclave batata soni batata bilakeli mabe
Quand tu abandonnes ton propre Dieu, pour na kokende kwa mbrasaka, ba occultiste, batu bazana ba milimu na bango ba kabala, batu bazana ba milimu na bango ba rose chrétien, ba freemasonry, makambo ata bukoko no, corrompu par ces gens-là. Yo zolandaka bango pona nini? Yo mibimisi yo ndoza ndoki, bangonde bana na nzambe. Mais kende kasi kuna na Tel Aviv te, sika bino bomoni ke nzamba zalaka. Et puis tout nana ye katumbi na peuple na ye, balandaka biso kaka na Afrique pona nini? Qu'est-ce qui est là-bas en Afrique? Bango balandaka. Po bango balobi que l'Afrique est un endroit noir. Bango balobi que biso en africain, nzamba yebaki biso. Est-ce que balandaka biso? Pourquoi? Po biso to calculaka bango te. Même un africain chrétien, alors taka ne paradis na ye, alors taka Tel Aviv te. Si ko bato batika ka Tel Aviv balandelaka biso nini? Ewan bango balandaka kuna na kati ya Afrika. Nyonso neko ko interpeller conscience na binote. En tout cas, tozana besoin ba leader charismatique lokona ba Idi Amin. Idi Amin azalaki neko lo makamba solo. You know. Ba India batongaki ba railroads et c'est sila qui il était tambazonge pa ina bango. Moses Katumbi so akimilaki pe mbongo no papa zonga no kuna na Tel Aviv. Po ato fandi na Congo travaka pe kaka na bandeko na yo yo kutu Fox News ba koma kayoti ke yo ozalaki backed par George Soros bosa la guerre na DRC. Mais tellement Congolais aza mutema mabe, tellement Congolais aza nebiti soka lokama na quel degré ba bosa ni nyonso wana. Ce qui amène les larmes dans mes yeux, c'est quand je vois les Congolais autour de Moses Katumbi, bazo kumisa ye Congolais obike. Congolais ozape mutabila kelemi mabe, hein? Oui, omble kelemi mabe. Quand tu trahis Israël pour na ko défendre intérêt ya bano yo ba descenda Baal na ba Moabito yo wa mutabila kelemi mabe. Bango moko mindele tang babimisaki secret wana. Mundele soka bimisi likambo la kisike lisolo eza plus profonde que ça. Congolo batika lisolo wana kara. Bopoza kata Moses Katumbi question na te pourquoi et puis ba combien na ba journal ba africain te it was Fox News here in the US. Why the hell ba komali kamandenge wana? Aucun journaliste congolais atuna Moses Katumbi yo balobi kuna koza na lien na mutazo sala ba guerre kuna na este. Olobi nini? Et le kanabongo bo pesi ba titre ba chaupwe, ce que peut chaupwe, bo pesi ba nini? C'est triste, hein? C'est triste. Et en échange, lui il continue à jouer avec vous. Congola ko bomande konaye pour na préserver intérêt à Moses Katumbi, un étranger. S'il était réellement un Congolais, mais il est lié na George Soros oya bomi bandeko na mutu moindo. Posez-lui la question. Où se trouve la fidélité de cœur de Moses Katumbi? Est-il fidèle avec nous ou il n'est pas? Mais comment est-ce qu'on peut accepter un Congolais? Admettons qu'il est Congolais. Comment est-ce qu'il peut accepter de collaborer ou d'obtenir l'assistance avec un blanc qui est en train de financer la rébellion aux Boma Congolais? C'est quoi la position de Moses Katumbi? Est-il un patriote? Est-il un Congolais? Na longola na bongisa boy. Supposons que 100% mutumoindu Congolais avec les mêmes liaisons. Tonga trobanin. Tobotole nationalité Alaxi Kaza fier ya kozala Congolais te. Et pourquoi cette démarche n'est pas sur la table concernant Moses Katumbi? Na toni bino lisusu. Est-ce que na pays né d'origine kuna na Greece? Il y a combien de Congolais multimillionnaires kuna na Greece? Et même s'il y en a, how many? Baza lié na ko influence ka politics, il y a Greece. So why he feels qu'il peut faire ça na biso? Si ce n'est pas une attitude, il y a supremacy. Croire que il est plus suprême que nous. Based on what? Huh? How can he be supreme tangu tatanaye ayaki kolunzala na mboka na biso? Their supremacy est basée na race, na couleur ya peau. Ils pensent
que quand ta peau est plus claire, ceux qui nous lisent que tu es suprême, na mutu muindo aza na cheveux crépus, zolo munene. That's the only reason why, na batu na bandibu, tous ces gens-là, bakanisaka qu'ils ont droit ya koya na Africa, na Congo, baza très à l'aise et baza continuer ko sala désordre et so ni na bino ba congolais oyo, bozozo courage ya kobele la bango te. Mupaya aza mupaya. Un étranger chez nous doit adhérer na mibeko ya mboka na biso. Un étranger chez nous akoki ko banda ko yaka ko joua rôle ya ko déstabiliser mboka te. Je pense que cette liaison-là entre Moses Katumbi et George Soros ezali ko disqualify ye na passeport congolais. Il faut tout le monde clair na likambuana. Soki Moses Katumbi a ses mains na tuerie oye bomisi si ba congolais, Moses Katumbi est l'ennemi du peuple congolais, il n'est pas un citoyen congolais. Même s'il l'était hier, on doit lui arracher son passeport et puis il doit être arrêté, du moins renvoyé dans son pays dans l'immédiat. Même pas une journée de plus dans Katia Mabele à Congo. Ce n'est qu'au Congo, là, on peut laisser un assassin, quelqu'un qui massacre notre peuple en masse. Boti qui est tranquille, pas besoin de complexer vis-à-vis à Posonaye. Israël, mon âme parle le Israël. Kasi Israël, yos kozanani. Pourquoi na Tel Aviv bakutika yo mutu mwindu okoma multi-millionnaire kuno kende ko influencer Netanyahu. Netanyahu azakana ba conseiller bazakana bilongola yo. Muna impala. Tutatakana tu jingi. Botala likambu ya Moses Katumbi malam. Botala likambu na bien. Moses Katumbi il faut tout le monde likambu clair. Il faut tout le monde likambu clair. Parce que il n'y a aucun noir qui sera permis à la lier na tuerie en masse contre ton peuple kuna na Europe. Et yo koki kwa ko sala ngo na biso na kati ya Congo te? No. Boumani pourquoi on n'a pas de démocrate te? Ba démocrate ba réduire biso. Moses Katumbi comme le kola likambia quand les chats dorment, les souris dansent. Hein? Parce que si seulement le Congo avait les vrais dirigeants normaux, il fallait qu'il y ait une investigation dans likambu oyo. Ce qui au kapi mutuba koma kiango bonga ki balo bo ezabatu ya tel. Fox News wrote about this. We need to know. We need to get to the bottom of this. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mundele a Poiti Mundele? Why? Huh? And le mec est là, very comfortable, en train de bénéficier à groupe moka ba congolais, ba esclave. Oyo, ba juifo, ba bosanaki kotoka na ba masuwa na bango. Moses Katumbi, je pouvais te pardonner soki ba koko na yo ba toka, comment ba congolo ba mbrasaka yo. Soki ba koko na ba toka ka bango ba katsi bango na océan Atlantique, je pouvais te pardonner. Le fait même que ba tikaka ba congolais wana na ko limbisa yo te. Parce que quand certains congolais en tout cas surtout ba kumisaka yo, si quand je les entends il faut tout la makambo na yo. You need to be arrested, you need to be investigated, il faut and then after you're done, il faut le territoire nabiso, on doit t'arracher le passeport congolais. Because you worked against the nation. Well, c'est ça ce que tu as fait. Même un Américain, si quand il va collaborer contre les États-Unis, est-il un Américain? Être Congolais, c'est d'abord l'amour du Congo. Tu ne peux pas être un Congolais et tu collabores contre les intérêts nationaux du Congo. Hein? Et le Congolais là qui t'appuie, pour nanga ba pesanga kanda e kotika kana mutu na yo, pour nani bako kono bazwaka bango te. Bozaki na masuwa ezo toka batuti. Botika ki bango pona nini? Botika ki ba Congolais wana pona nini? Bato batelemaka na sanzete. Soki bakoko na yo bazwaka te bakoko na bango. Est-ce que bato na bangeki bazala? Est-ce que bato na ba travailler pour l'avancement à Congo? Non. Nyonso na yo mto kufuta masumu wana. Babizengi wana batikalaki yo ndo kufuta masumu wana. Mais ça sert à quoi bakoko no baedaki kotoka ba esclave batikali biso bizengi na mboka? Batikaki bango pona nini? Bizengi ba rendre biso service te. Pona bango yo il faut futa peka kama masumu. De toute façon ça peut idéologie na bino ba juif.
kasi bobimisa ko yezu ayaka nde kofuta masumu ya bato ya mokili yo mpe futa masumu ya bazengi wana bakoko no batikaka na zaire eza idéologie esalela lo nature ya yezu meke tala yo ebi nazolobela kuto ndire na ta gouvernement ngo congolais baza ta bato normal baza te okebi te na juge ye moko akroaka nani na babiloko na donc aza nana indoctrine mentale mboka ne aka mawa ya mawa mpenza pitié omona juif ye moko nani juge ko aza aligné spirituel akroaka na babiloko bayebisa epa bajuif wa lokuta est ce que juge wana akofungola investigation balandela nani Moses Katumbi kuna na Grèce, y a-t-il un Congolais qui fait la même chose que Moses Katumbi est en train de faire chez nous, mais Congolais na salango kuna na Grèce? Tout ça là pourquoi? Vous voyez vous là les Congolais, hein? Arrêtez de vous comporter comme les macaques et les nègres. Comportez-vous comme les êtres humains et c'est comme ça qu'on va aussi vous prendre, on va vous respecter. Yo na mboka kuna na Israël, na Tel Aviv. Oko ça là c'est que Moses Katumbi est en train de faire? Hein? Oh, tu peux le faire kuna na Greece? Hein? So why the hell lui il peut le faire chez toi? Et tu es là aux Betele Maboko, tu trouves ça c'est normal? Why? Parce qu'on t'a mis dans la tête que lui il appartient à la race de Dieu. Yo Satan a sala comme colonine. Non, comme Satan crée les gens. A quoi que ça la Moses Katumbite. Satan il faut que ça le homme tumuindo. Hein? Mais c'est Satan qui domine ce monde. Mais yo mutumuindo domine kape monde te. C'est quoi ça la Satan colonine? Hein? Quand la race moko bakendaka partout en train de faire les guerres de dominer. Kaka bande kwa Moses Katumbi to nga moni bangonde baza lié na Satan. Yo ki Satan no ezalaka wapi? Oh, mutu mwindo ayebaka nzambe te. Satan. Apparemment Satan a se trompé na makambo batu mwindo. Parce que mutu mwindo ne contrôle rien. Siko Satan ezalaka na mokolo nini? Oh. Talanga ibatoy. Yo se dominer mokili. Yo influence ka Banque mondiale, FMI, International Monetary Fund, yo influence ka Pentagon et tout. Yo place ka président dans le monde. Yo zana ba vision ba globaliste. Yo zana ba membre OTAN. Alors, si ko oya yo ki autorité à Satan qui dirige ce monde, na mutu mwindo wapi sekel. D'ailleurs yo kutundo zala ka l'oppressé. Si ko ya Satan so ki yenda sala ka bino batu mwindo, si ko oppressa ka su bino pona nini? Hey. En tout cas, nebito yo mutalokaka mutu mwindo mutwana akanda penza. Surtout bato ba loka ba Congolo ba tele makana sanzete. En tout cas, mutaloka bino. Il faut to lapider ye. Amta mabe. Azana mutema mabe. Na bino pe. Boko utiliser crâne na bino ata mukete vraiment. Ata mukie. Hein? Ah, hey. Monda mukole. Ok, le reste bande konango boza éliminé. Nga na continue comme la semaine of nangati. Bane rese na zabo na oki émotion kanda. Na kanda po oeza ba discours ya kolobango au téléminute na palais du peuple. Au lobby boy comme ça, juif na juif asali Moïse waya ya mikangel ja ba valise ba bandi kota la direction aéroport ya Njili. To kota la dossier na bango après. Ah Mobutu etwe Mobutu. Wazabanga wetu. Hey. Tozangela ba leader. Surtout na makamba boy. Ba Idi Amin. Batu tozana bango bezo ba esprit andenge wana. Grek moko akusakana na biso pamba. Akomko toyi na biso, akomi sibiso lokola zobeta jeu ya ping pong te azoko sakana na biso. Et puis bino mbali bo fandi na bino. Nga mwana mwasi kutu nazana esprit ba Idi Amin na kati na ngai. Boko kama biso basi toko lata ba pantola ba sokoto apenza toko yaka na ba discours moko. Ha. Boko lela Idi Amin. Mutu lokola nga yoy. Boko lela Idi Amin. Ya après ka ba étranger combien? 48 heures, 24 heures. Distance entre ba résidence ya batona aéroport c'est quoi 2 heures de route hein. Boko kama mwanga discours you guys got 2 hours. Yep. Troisième heure, ce qui fait de kakutani na yo. So sad. Donc, nako benda discours moulaï pour peso moi temps.
kasi po 2 heures kobanda tanga na sisi discours so so nasali discours ata 1h30 donc omoni qu'en réalité okozala na 3h30 boye te voilà oloba te ko tu n'as pas eu assez de temps non makambo 24 heures de temps eza te bototika bino na butu po bosala so bacoup de fil na bino boyela non il faut bokende bosali you are cause too much trouble ba israélite bokoza assez de trouble en Afrique faut bobanda okende pai na bino. Je suis d'avis avec Julia Malima ya South Africa kuna bamindelo il faut bazonge pai na bango il faut bakende tala boye binga na ko banda pe ba esprit lokola tata na South Africa poto tikali peso na ba jeune belete ba esprit lokola ye you know yeah we need ba esprit lokole ngana moni kutu na Congo to ko banda ngo ka ndengo wana po Congo za centre kuna na Congo ba esprit na telema kuna na South Africa yemo Julia Malima continue idéologie Kadhafi kuna na nord basi bapanzeli biso écran na yebte na mususu kuna na nord akobando akozonction comme ça to tiana no baraso ba mal à l'aise bazonga bisika ba uta bakozonga na Africa avec l'ordre en respectant l'homme noir to lembi biloko bango ba yaka bakanisa question supérieure à nous ben posa ka biso makam na bango et puis baka chaque fois ko sala ka ba trouble na Africa biso to sala ka pa na bango te they too cannot come to Africa ba sala ka ba trouble na Africa no I love you all bye